La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta. Mbote la famille, mbote na babone tout au bulingaka Ursile Botelwa TV. Bande wananga topesi bino mbote na kombo na Yesu, mbote esika bozali, mbote na mabota na bino, mbote partout oyo ezwami bino. Toyeli bino sango oyo na kolandisa maete na kombo ya papa na biso Charlie Nongi vie de loin. Bande ko poste wana obomoni na tieli bino pembeni ezali soki bolandeli yango bien soki botangi yango bien bomona ke eza na page ya yemuko papa na biso Charlie Nongi vie de loin et puis makambo akomi na kotangela bino kala mingi te awa toyebi te pona nini mokili eza na motema mabe toyebi te pona nini mokili eza na motema mabe vie de loin obozo mona batu baluka liwa na ye depuis kala soki tokena likamba koloba ke batu baluka liwa ya de loin depuis kala par rapport ya makambo nyonso eleka na réseaux sociaux bino moko boyebi vie de loin azala menacé azala tenté na baliwa mbala ebele batu baluka ka vie de loin kufa batu babwake la vie de loin maladie batu baluka baboma vie de loin azala mutu moko oyo aluka maka penza kokufa depuis kala alors likambo ekomi eza nini euti wapi nani abandi yango nani asali boye nani asali vie de loin boye tozoyoka yango awa siko kaka na Ursile Botelwa TV. Alors na pesi bino mbote bandeko nanga mbote sika bozali bonjour bonsoir wana toyebi e depandaka na ero kolanda biso. Donc wana biso so toyebi déjà bonjour bonsoir et depandaka vraiment na air oyo okolanda biso. Donc na air okolanda Ursile Botelwa TV yondo koyeba okozwa bonjour topé okozwa bonsoir. Alors bande konanga kaka ndenge tolobaka soki eza mbala no ya liboso okoti na Ursile Botelwa TV, abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Donc partagez biso na Facebook, partagez biso na WhatsApp, partagez biso na Messenger, partagez biso vraiment partout et pas wapi oyo okozala na posa yako partager. Partagez surtout na Facebook tindela ba ami na yo nyonso ya Facebook ba lien oyo ba yeba eloko nini oyo ekomeli papa na biso vie de loin. Wana topesi mbote na papa na biso putu mashala ba depuis Wembek kande boyebi balobaka Wembek c'est Paris. Kandenge boyebi balobaka Wembek c'est Paris, donc topesi papa na biso putu mashala ba depuis Cape Town na Wembek bambote na yo et puis toye koto topesi papa na biso Eva bambote na yo depuis Kenywold. Mbote na Linda Bukulu, mbote na Madeleine Akeita, mbote na batu nyonso bolingaka biso, mbote na mama na biso Yvonne mama na biso princesse Alegria bambote na yo esika ozali. Alors bandeko nanga tokota nanu na mozindo ya likambo oyo toyeba likambo ya papa na biso Charlie Nongi vie de loin. D'abord vie de loin bozomona aza penza mutu moko tokoma obenga ye dessin animé. Bandeko bokama pourquoi tokoma obenga vie de loin dessin animé? Vie de loin alia babiloko kwa mabe ya ndenge na ndenge o mweto tanga bakombo ezate na si tant tolo balia biloko kwa mabe boye bada biloko kwa mabe nini o vie de loin alia de mweto tanga bakombo nango ezate pona ba condition ya YouTube.
Vu de loin alia elobilo kwa mabe mbala ebele. Alia biloko mabe mbala ebele ba biloko mabe ozaka ba cheli yango na biloko po lia pe bomayo ba pesa yango na ba mbote ba pesa yango na ba mai ba pesa yango partout. Première fois alia eloko mabe o pente lekisaka libumu o akenda kotalisa muni pena keza yango o pena lingaka kufa ezaki na Brazzaville. Izaka na Brazzaville bakenda kosala ki comédie na bango kande batambola rapona ki comédie na bango bakenda na Brazzaville nde eloko wana ekomelaka ye mbala liboso ekomele na vie ezalaki na Brazzaville. Après na Brazzaville vie de la ye moko tanga lekaka na émission bandeko nanga a explikaka ke tangu aliaka eloko wana ya mabe na Brazzaville ayebaka te. Ayebaka te nani asali ye bongo, ayebaka te nani atielaka yango. Alors tangu ayeko liango lisu ya mibale. Bandeko bino mo boyebi biloko wana boyebomaka wana batielu yango ya liboso esimbi te. Bayesu koluka batielu yango lisu ya mibale nde ayaki koyeba ke mutu asalaka ye bongo ezaka ndeko na ye comédien. Ya mibale ayaka koyebango tina ndenge yako kuma ya misatu tina nde koma ko déranger ba secret ko bwakela kutu bambasu na likolo kutu to lobela te wana kutu komaka lokwa problème mke babwakele maladi mke babwakele maladi. Donc aza mutu moko oyo azaka vraiment menacé na ba makambo wana o bato ebele balingaka balalisa mutu na ye na se. Bato ebele balingaka balalisa mutu ya vie de l'en se bato ebele balingaka ba pese pena balongola ye na bomoi. Alors tolali tolamuki eza na ba page moko ba batiaki ba publication na bon pona ba photo ya vie de l'en batieke vie de l'en akufi. Poste o bomona nasi bomoni date nango yango wana soki bo zoomer bo mona eza ya le 22 novembre. Donc, eza vraiment, il y a le 22 novembre. Videle a postaki vidéo o azwaki yango na konti ya mutu. Azwaki yango na konti ya mutu. Eza na mutu nde asalaki ba publication po na koloba ete ke videle aza na bo moite. Mutu asalaki ba publication o po na koloba ke videle aza na bo moite. Mutu atiaki yango a publier yango na konti na ye. Ale vide loin aye kozwa yango asali yango poste na compte na ye publier na compte na ye pona kotalisa na batu na ye pona kolakisa na bato balingaka ye bato babande kokanisa ke likamba ngo eze ya solo po bino mo boyebi tanto yaka na ba poste batu batuna ka soko poste o mona batu bakomi kotuna eze ya solo abeli nini asali boye nini. Alors tangu ba posta ki vit de loin ke akufi batu ba déranger ki vit de loin makasi na ba appel vit de loin za ki déranger na ba appel vit de loin za ki déranger na ba message nde tangu ba tindeliye lien ya mutu o posta ki ye yango bomoni vit de loin za ki video wana aye kota na compte na ye akomi abakisi susu na ndambo a comédie. Aye kokoma na bakisi na mwa komedia lobi ngai mukona kokufa ngamoko na otinda bino ba message alors nanu na kufite nazana nu na bomo et pourquoi asali yango batebele ba comprendre te pona nini vidéo le asali eloko o et na batebele ba comprendre te voir même tozala ki déranger na ba message comme toza ba pandisango comme toza bato toyela rabino ba message nyonso. Comme toza bato toyaka toujours liboso na bino toza bato tolinga kotika ba abonné na biso te toyela bino toujours ba information o bozaka nango na besoin o bozaka nango na posengo bo monto ye na likambo yo liboso na bino. Alors vide loye moko azwaki yango a poster pona kotalisa na batu ke botika motema mabe bandeko dernièrement to utako mona bazwaki ba photo ya garçon o abimaka première na majabu talent nanyo yo kombone zakane Alain Paluku to mona ba photo Alain Paluku circulaka na réseaux sociaux nga na kanisa kutke Alain Paluku akufi mutu na ebite bomona ango ndenge ni bosala ango ndenge nini ozwi pena ba photo ya mutu kangisi otie nzembo ya liwa o poste na internet bosala ango ndenge nini ozwi pena ba photo ya mutu bongisi yango bien alotie nzemba o liwa otie na internet. Est-ce que yo moko bolukaka bo créer buzz to bolukaka nini eza ki motema mabe eza vraiment ki motema mabe c'est la méchanceté ce qui boye baraté eza ki motema mabe peuple congolais le loi comment na ki motema mabe ya degré moko boye do ki motema mabe ya niveau asuka
o lelo peuple congolais akoma nango motema mabe ya niveau suka o peuple congolais akoma nango to namoni basali bapublication bapublie bafoto ya Delo akufi nayokaki yango pasi nazongi boye na ye kotala na page na ye moko namoni ye moko pe atia yango na page na ye nazongi na ye otala boye namoni ye moko pe atia yango na page na ye mpona otalisa ke botika bamakambo bosalaka mokomusu baopikisa bato bakrise mutu moko boye ndeko avidelo moko boye amonika boye sanke averifie amoni boye akaso lokwa ndeko na bango akufi briske bayebisi bango te bokobelisa bato mosusu bokobomisa bato mosusu na bemotion mwana mobali oyo bozomona o akokufa na mokolo nzambe akolinga kufa biso nyonso tokokufa botika kowelisa vi ya liwa ya moninga botika kowelisa moninga akufa video la souffrir mingi na page na ye na vie na ye nayoka mawa kolanda émission moko video la salaka alobi boluka ya kufa soka akufi bana na ye bokobokola bango nasir alelaka bavideo wana eza video la tia atangisa maya miso alela na mbaso asuka oba ocho kele so na bina luki ya bino bavideo na otiela bino yango video la lelaka alobi asala mutu mabe te azwa eloko ya mutu te na monde ya théâtre asala bino nini asala mabe te eloko moko te eza na famille asala mabe te eloko moko te asungaka famille lokola bato nyonso nde basungaka asungaka famille lokola bato nyonso nde basungaka bato boluka liwa na ye bokobokola bana na ye ebele oyo aza na bango Mama 2024 Gavker to Yelibino solution pour na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante Gavker to sali la solution yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker ko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine ba papa to bosani blingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo. Bana o ebele o video la zana bango bokobokola bango te mais souvent to luka kaka muta kufa ozo ovandi na opena bwe molimo moka yelio kaka na kota na TikTok na tsa ba photo muto na koma adie a cause ba visibilité bokomi ko aujourd'hui ka a cause ba visibilité na TikTok kaka nde ba bazo luka visibilité mutu aza capable ya kosala nyonso na TikTok kaka pozo visibilité kaka po bato basa abonné na TikTok na ye tozomona buzoba oyo ezoleka na TikTok tozomona bato mosusu ami publier ba video na ye kaka ndenge abotama tozomona bato mosusu bakomosala ba n'importe quoi na TikTok kaka po aluka visibilité bozo bebisa ba réputation na bino bozo bebisa ba réputation batu mususu likola ba visibilité bozo lukaka au moins na 4 5 6 personnes ba vandi pena na live à TikTok kaka pona ko critiquer baninga pona ko beta ba masola lukuta eza kitoko te so bomoni nazwa ki pena poste video le na teli bino pembeni c'est parce que na boyi batu musuba ya koloba makambo zolo beza lukuta yango bomoni nazwi pena poste na yenga moko na teli bino capture o ye moko asali bomoni photo na teli bino mupanzi eza capture o nga na fonde te eza o nazwi penza na kati ya page ya ye moko vie de loin na kati ya page ya ye moko vie de loin boti ko sala ka bango boye nayoka ka passe tala nayoka ka passe na makambo ekomela vie de le na vie bomoni makambo ekomela vie de le na vie esala kanga passe lokwa vie de la zande konanga vie de la ande konanga te vie de la star nanga a star na biso ya mboka
Videlo za star na biso ya Congo. Alors nalinga videlo po asekisaka biso. Nalinga videlo po asala musala na ye kitoko. Nalinga videlo po asala musala na ye lolenge sengeli. O baloba na lingala ya bien lolenge elongo bani bama seki na ye asekisaka biso ba aventure na ya salaka e banda lelo te. To luka ba fota videlo akala. Natela bino ba fota videlo akala mpanzi. To mona videlo ya kala na videlo ya lelo. Au moins que vie de l'ouest santé à la caille le souté. On remarque que vie de l'ouest santé si là. Santé si là. Abela trop. Azana melarabakisi ya maladi ya sukali wana mwetotanga na bakombo na ngwezate. Amelarabakisi ya maladi ya sukali wana. Boluke liye liwa ti akufite. Ti boyeko bomae vivant. Oh, liwa moko ye moko azato courant na ngote ka kuva zo courant te. Oh, liwa moko ye moko azo courant na ngote zo ye bate. Ti bo sali muto a obinyo bolo bakaza okufa a poster a mi poster video obinyo bo poster. Ye moko a mi poster sko muto bolo bakaza okufa ye moko a mi poster ndeni. Ye moko a mi poster ndenge nini. Peuple congolais, to lingana. To pratiquer bolingo. To pratiquer motema mabete. To pratiquer bolingo. O tsapo luka ba vi. Mitsa ta photo na omoko kufi. Ba dupe ba usabone kaka. Mi boma na yo ata yo moko. Mitsa ta photo na yo moko ndo kufi. O mitsa ta photo na yo moko. Yo mtoza na poso bando boma ka batu na réseaux sociaux. Yo mtoza na poso bando zwaka ba photo batu na TikTok na otsa ko kufi. Mitsa ta yo moko na TikTok ndo kufi. Mitsa ta yo moko. O mitie photo na yo. Batu bakoya toko komante na biso. Tokoya toko komante, tokoya pe toko s'abonner. Eza motema mabe. Eza motema mabe. Motema mabe ko sala bo eza kitoko te. Asali bino nini. Muta obunda na vi na ye. Muta obunda na bana na ye. Abunda no na makamba bolingo. Video la nyoka mina mamba bolingo Aya pa Justine boye te. Akende pa oyo simbi te. Azo anyoka mina mamba bolingo. Video la obo mona. Asala boye te. Me botika mutanga nyazala libre. Botika mutanga nyazala libre. Bo tungisi vineti boko miko poste ebwe. Bwana posa kufa. Borozwa nini? Ngalo bango lelo. Soki gouvernement ezui pena e bataba ya réseau o penza ba gouvernement bataba réseau o TikTok mukolo TikTok osoka zara nani soki lelo pena azui pena décision akanga TikTok akangata TikTok oyo akangata TikTok oyo topema tozana kimia po TikTok tozo pema te. E komika ba problème na ba problème. Okoya boy o ba publier ba vidéo mutu moko ni. Okoya boy o mutu moko ba publier bolumbu ya mutu. O mutu moko boye o ba publier o ba vidéo toko boye penza. Oko vanda boye si bazwa ki photo na o batie boye moko tozo ye bateke sina kufa ki kuna. Esi bazwa ki photo na yo, esi batieli yo banzembo ya kolela kuna batie na TikTok. Impolitesse kara na TikTok. Kofinga kara na TikTok. Respect zate. Ko manke batu na TikTok, kofinga batu na TikTok. Kitoko te, vidéo azana bana. Imagine bana ne bakende classe. Imagine bana ne bazaki te. Bake classe, bavana na classe, bamonaka, ba photo papa na bango circuler partout. Et kitoko te.
tomeka changer comportement. Bato bozaka bizela koplibiaka ba video ya bato. Ok na compte sa muto zui video na ye, oye nango na compte na o plibia ngo tie musique ya muta kufi changer comportement. Jésus revient bientôt. To changer ba comportement. To kota 2025. Au kota 2025 kana comportement na wana. To so kota 2025. Totika lika na soki 30 jours awat. Poto kota 2025. O kota on kana comportement na yo. O kota on kana bizela mabe e a malamu te. Botika vie de loi paiement. Toza na besoin na ye. Toza na besoin vie de loi na monde artistique. Toza na besoin vie de loi na théâtre. Ya soki otala la vie de loi te biso otala la vie de loin. Soki otalaka ye te biso otalaka ye asepelisa biso bagag na ye vie de la longwa na monde ya théâtre nani o esi amona vie de la sali ba théâtre pena premier épisode deuxième épisode tina troisième épisode tina huitième épisode nani de amona vie de la sala ngo lisusu vie de la longwa na monde ya théâtre vie de la koma na ye kosala bagag boyebi tina longwa na monde ya théâtre. Boyebi tina o vie de loi abandonna théâtre. Boyebi tina alongwa na monde à théâtre. Aboya arata baliwa combien na monde na bango maboke vie de loi arata baliwa boni. Combien de personnes o balinga ba bomaye na monde na bango à théâtre. Arata baliwa boni. Nzamba o batela e. Nzamba o bomba e. A toujours na bomoy. Alors, botika biloko wana, eza kitoko te. Eza kitoko te. Au kufa soki nzamba décidé, au kufa na ye. Mutotika l'éternellement na vie azate. Bison sotoko kufa, metotika kowelisaka baliwa batu totika kolukaka kolongola batu na vie ezaka kitoko penza te. Merci beaucoup na babone na biso ya Irsil Botelwa TV babone bolingaka biso en tout cas babona ne na bino tokoti décembre nzamba lola sunga biso lolenge to bandaki janvier tokoma pe lisusu na janvier omususu ezoya en tout cas nana kondimake nzamba osala grâce na yo ozo talanga na ngai o nazoloba liboso na bino tokokota 2025 na kimia pe na bolingo nyoso. Alors ndeko koti na chaîne na biso so ezambala no liboso o trouver chaîne na biso car nde boyebi comme habitude nde tozalara car nde tolobara o s'abonner au partager, au commenter, tu as commentaire à bien, au partager biso na Facebook, na WhatsApp, au tindeli bandeko lien et au sala biso malamu mingi. Dans un système moka bien, car ande boyebi to yebi sarabino, to partage aka s'il vous plaît, tango koti, tango tali, tiela biso j'aime à bien, tango aimer vidéo, meka ko commenter, nzamba pambola yo. Botie la rabiso ba j'aime bien et ozala malamu mingi. En tout cas babona ni na bino nyonso babona ni na bato bolinga rabiso babona ni na bato bolanda rabiso babona ni na bato nyonso oyo bo talaka biso. Ngana bino tokutani à la prochaine occasion ce qui Yesu azongite. Partagez s'il vous plaît, aimez la vidéo. Bisous, bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Irsil Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapet.